Lukelo, au nom du Père qui papa, au nom du Père qui papa qui soke Lukelo, du Fils dit papa Dialona Gangani et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu trois fois disposé, à savoir Kimbangu 1er 1887, Kimbangu 2e 22 mars 1918 et Kimbangu tel qu'il est revenu, le grand-père Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation. Cette nouvelle civilisation qui a pour objet la restauration de l'humanité dans son état premier. Mes chers amis, comme il est d'usage, vous avez pris l'habitude, je viens souvent avec vous ensemble discuter ou bien partager par rapport à ce que nous avons comme compétences en ce qui concerne la nouvelle civilisation. Ici, on est donc en Occident, en Europe occidentale, plus précisément en région parisienne à Paris, où Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, nous a envoyés en tant qu'ambassadeurs. Ces ambassadeurs de quoi? En 1989, lors de la fameuse période de 5 mois où les trois glorieux sont allés séjourner en Kamba pendant 5 mois, et pendant cette période qu'ils ont scellé le sort de l'humanité. Et donc, dans ce cadre-là, c'est que aujourd'hui, donc, il y a eu l'inspiration des trois cantiques. Les trois cantiques, le premier qui relatait le fait que nous étions les premiers à connaître la maladie, à accomplir le mal sur terre, à pouvoir accepter le message de Shaitan Nkadiampemba en nous, et nous implorons son pardon. Seigneur, l'irréprochable garant de la paix du monde, et toi la puissance, souveraineté suprême. Ça, c'était le premier cantique. Le second cantique qui évoquait que Papa Simon Kimbangu, quand tu commençais son ministère, son action était quoi? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est Papa qui, le kimbanguisme a pour l'objet la restauration de l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que l'humain se retrouve dans les dispositions initiales que Papa Kisoloki avait voulu, dans les dispositions initiales que Papa Dialungana Kiangani avait voulu, dans les dispositions initiales que Papa Kuntima Diengienda, donc Tata Simon Kimbangu Kiangani, avait voulu. Mais malheureusement, nous connûmes la maladresse et l'humanité perdirent cette capacité d'action, de liaison spirituelle. Et donc aujourd'hui, quand il vient, les gens se moquent de lui. C'est va quoi kumbe kubondo kandiko metikwiza munza luzeye mo c'est va nkunzi kanti yindule si bien bois mutanu yatata noa. Donc toi aujourd'hui pas si moi qui badia banwa batoma kwedi ça y est batoma tunga muna bimva mabiaou. Donc ils ont Papa Simon Kimbangu a œuvré pour eux. Papa Simon Kimbangu a entrepris des actions nécessaires afin que nous puissions être tels que nous étions à l'origine, mais malheureusement les gens se moquent de lui. La raillerie. Papa Kuntima Diengenda, les trois glorieux, les trois offrands, les trois grandes puissances, donc les trois déclarations que Papa Simon Kimbangu dit à l'humanité, qui solo kele, qui tinu kamazulu, dit lungane, qui tinu kekyo, qui s'est accompli que le Christ Jésus est revenu. Eh bien, il dira le 22 mars 1918, ça m'était droit au cœur. Kuntima Diengenda. Alors, Tata Kimbangu, de tout cela, les gens se moquent. Ils ne veulent pas reconnaître. L'action, aujourd'hui, nous célébrons le 105e année. 105. Le 105e année depuis que Dieu le Père, donc la première déclaration de Tata Kimbangu, le 12 février 1914, qui est solo kele kintilu kemosul. Donc Dieu le Père est Dieu sur terre. Sa divinité hier dans le Saint-Temple de Nkamba, il a évoqué cette date de fête-là. Le 105e anniversaire. Parce que vous savez que pour ce qui est des célébrations d'un événement important, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le jubilé, 50 ans, ou le centenaire 100 ans, et 105e, c'est pas anodin. Papa qui solo Lukelo, qui est mon modèle politique, parce que je te dis que Dieu est un politique. J'agis dans le cadre des 3 P, 2 SP. Le 3 P, 2 SP, c'est quoi? Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, le pouvoir spirituel, elle est là, Nkamba. Papa Simon Kimbangu, c'est notre Père Céleste. C'est Dieu de l'Esprit. C'est lui qui dit, vos corps, c'est ma résidence. Donc, notre corps, c'est sa résidence. Nous le disposons pour lui, afin qu'il puisse agir en nous. Et donc, je disais tantôt que
le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et lui, la continuité de l'action, hier dans le centre de Kamba, il a demandé même au Ngoudizanga là-bas, afin d'évoquer ce qui s'est passé par rapport à la perdition de l'humain. Parce que l'humain, quand il perd ses capacités d'action, quand il perd la liaison spirituelle, à partir du coup d'état que Shaitan exécute, moi donc, je suis là en train de vous expliquer scientifiquement, je vais parler de pouvoir spirituel, scientifique, qui est le Pakundungu Pelegete. Papa Simon Kimbangu aujourd'hui nous a donné l'écriture africaine, Mandombe. Le Mandombe, c'est la science que Kata Simon Kimbangu, donc l'outil de développement du continent, berceau de l'humanité. Et hier, sa divinité, je vous mettrai tout à l'heure, si Tata Kimbangu le veut bien, son oracle d'hier, pour que vous laissiez l'écouter de nouveau. Papa Simon Kimbangu, au dernier moment, il demande un cantique chez nous les guitaristes. Je fais partie des GGK, le groupe des guitaristes qui m'onguissent. Dans le GGK, le cantique dit Mono ya zolavo, buya vangenza, kandando mempe ya vangao. Quand j'ai créé l'humanité entière, donc le monde entier, j'ai aussi créé le peuple, cette nation qui devait diriger l'humanité. Donc les Ndombe, les Noirs, donc l'Africain. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Toutes les créatures humaines viennent de l'Afrique. Que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois asiatique, que tu sois océanien, tous, l'origine, c'est l'Afrique, et plus précisément dans son cœur, le Ntimanti, le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Le Congo, RDC, moi j'aime pas le terme démocratique, j'appelle ça le royaume divin Congo. Et le Congo, s'il vous plaît, avec K, pas le Congo de C. Parce que nous, en Mandombe, nous expliquons le rapport qu'il y a entre le C, en Congo, qui est la langue de la création, la langue de Dieu, il n'y a pas la lettre C, il y a la lettre K. Donc le royaume divin Congo, le Congo, Tata Kimbangu, comme le K Kimbangu, le Congo, comme le K Kisolokele, qui est donc notre modèle politique. Alors, Tata Kimbangu, le Congo, c'est le seul pays au monde, s'il vous plaît, qui est bordé de 9 frontières. Et le chiffre 9 revient pourquoi? Parce que le chiffre 9, il ressort quoi? Eh bien, c'est le contraire du chiffre 6. En Mandombe, on appelle ça, le chiffre 6, c'est le Paku Piluka. Paku Piluka. Et le 9, qui est son contraire, c'est ce qui est son revers, disons. Quand tu le tournes, ça devient le Ndungu Wapiluka. Et Ndungu, pour ceux qui comprennent la langue de la création, la langue de Dieu, le Congo, Ndungu, c'est ce qui est énorme, ce qui est grand. Et le Congo est énorme. Le Congo, c'est la chambre dortoir de Tata Kimbangu. Il est disposé en 3. Son abdomen, qui est donc la RD Congo, sa tête, qui est l'Angola, le Yayakanda, Manza Congo, là où nous étions, tel que nous étions au départ, et le pied, qui est le Congo RC. Le Congo, j'aime pas le terme Brazzaville parce que c'est maçonnique, c'est illuminatique, c'est diabolique. Moi, j'appelle ça le Congo Mbanza Kimbangu. Parce que c'est le terme approprié, c'est ses pieds. Et Bandelia Makambo. Et c'est le fils aîné du kimbanguisme. Donc, Tata Kisolokele Lokelo, Charles, le fort. Mes chers amis, une fois de plus, 105e année. Je vous laisserai accompagner sa divinité pour bien suivre exactement qu'est-ce qu'il en est. Sa divinité hier, dans le syndrome de Kamba, Enoch, la régénération de la liaison divine. Quand Seth vient mettre au monde l'enfant qu'elle appelle, disons, Enoch. C'est le lien, la liaison spirituelle qui commence à se rétablir jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, commence à utiliser les intermédiaires pour donner le message de Tata Kimbangu. Du Saint-Esprit. Les intermédiaires, nous avons connu beaucoup d'intermédiaires. Tous les prophètes, à partir d'Abraham, qui est la première liaison, parce que c'est celui-là même qui a été choisi, l'ami de Tata Kisolokele Lokelo, l'Éternel. Parce qu'il y avait Tata Kisolokele Lokelo. Nous, en tant que ses accompagnateurs, parce que je te dis que Tata Kisolokele Lokelo, en tant que politique, celui-là même, à la table de ronde, qui était présent, regardez sur mon compte YouTube, Facebook, j'ai remonté une image concernant, parce que je continue, j'insiste bien, on est dans la continuité
de les festivités, de la naissance, de la matérialisation, de la visitation de Dieu le Père ici-bas sur terre. Nous, les Jédéki, les guitaristes, c'est plutôt les Jédéki, hier, nous avons annoncé. Voici le Père céleste, celui qui nous a créés. Il est avec nous ici-bas, à Kamba, la nouvelle Jérusalem. À toutes les nations, venez en Afrique, cherchez la vie éternelle. Car Dieu Tout-Puissant, Créateur du monde entier, il est en Afrique. À toutes les nations, venez en Afrique. À Kamba. Donc, venez en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Car le Dieu Tout-Puissant Créateur, il est en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Voici le Père Céleste. C'est lui qui nous a créés. Il est avec nous ici-bas, en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Kamba, mes amis, c'est la priorité des priorités. Bandeko, on va savoir à travers le monde entier. Vous devez vous souvenir que sans Kamba, on n'est rien. Kamba, c'est la source. Aujourd'hui, Papa Simon Gimangoudi, je vous ai évoqué le cantique, les 3 cantiques de 5 mois. Il y a l'autre qui a la finale de ma raison, ici en tant qu'ambassadeur. Vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur, apportez sa parole dans le... Voilà, en tant qu'ambassadeur et média. Des médias qui? Donc le média qui, que je vous présente, en tant que messager, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu Kiangani, donc du kimbongisme, le média kimbongiste. Donc, mes chers amis, pour ce qui est donc de cette communication, Tata Kimbangu, dans son oracle toujours hier dans le Saint-Homme de Kamba, quand il demande aux 3 responsables ecclésiales de la hiérarchie du point de vue de l'institution, il leur a demandé d'évoquer la naissance de Seth. Seth qui est la postérité d'Adam et Ève. Parce que l'autre, le malfaiteur, le Caïn, à cause de la haine, il a tué Abel ou Abel soi. C'est-à-dire que le mal avait dit. Parce que vous savez que Nkadiam Pemba, lui, son souci, c'est de créer la désolation. Et la désolation, c'est par le mal qu'il dit. Le mal a dit. Quand tu es tombé malade, le mal a dit. Et d'ailleurs, le territoire par lequel il est tombé sur terre, quand tu l'avais déplumé dans les cieux, il est tombé à Béla. Béla, c'est au Congo-Brazzaville, le Congo de formation. C'est là-bas que le territoire fut occupé. Et depuis là, il continue à pèleriner d'une manière. Mais ce qui est certain, c'est que Papa Simon Gimangu dit Kimbangu le libérateur, Kimbangu le Saint-Esprit. Kimbangu le libérateur, Kimbangu le Saint-Esprit. Alléluia, 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 Kimbangu le Saint-Esprit. Moi, Kimbangu, voici mon identité. Le monde m'appartient, je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu, c'est moi le Saint-Esprit. Moi, Kimbangu, je vais opérer le triage. Le monde m'appartient, je suis l'alpha et l'oméga. Kimbangu, c'est moi le Saint-Esprit. Toi, franc-maçon, toi, rose chrétien, toi, magicien, praticien de toutes sortes, vous serez péchés hors du monde entier. Toi, franc-maçon,
toi rose chrétien, toi praticien, toi magicien, praticien de toutes sortes, vous serez fermés hors du monde entier. Là où les souffrances vous attendent dans les noirs, vous serez jetés hors du monde entier. Dans mon cercle, les méchants n'entreront point, la victoire appartient aux élus. Dans mon cercle, Nkamba, les méchants n'entreront point, la victoire appartient aux élus. Chrétien, chrétien, toi qui es lumière du monde, chrétien, chrétien, n'oublie pas mes préceptes. Chrétien, chrétien, toi qui es lumière du monde, chrétien, chrétien, allons tous à Kamba, Jérusalem, chrétien, chrétien, l'amour du prochain, chrétien, chrétien, n'oublie les commandements, chrétien, chrétien, n'oublie pas le travail de Nkamba, Jérusalem, la construction de la ville de Nkamba, Jérusalem. Chrétien, chrétien, toi qui es lumière du monde, chrétien, chrétien, allons tous, Nkamba, Jérusalem. Le monde m'appartient, je suis l'alpha et l'oméga, Kimbangu. C'est moi le Saint-Esprit, la vie éternelle vous est donnée. Les chrétiens allons tous à Nkamba. Nkamba, berceau de l'humanité. Nkamba, notre raison de vie. Sans Nkamba, on n'est rien. Konga miamba sinubonga. Nusatambula makanda manza. Entonnez le chant des anges. Nous allons recevoir tous les peuples, toutes les nations du monde entier. Oh, Yisuke nu yonza kesa que nous vilaka. C'est le Christ, Jésus. Tata dialunga na kiangani, mfumwambanza, mbenza andre kiangani, qui nous mettra ensemble. Konga miamba sinubo onga. Entonnez les chants des anges. Nous satambula makanda manza. Vous allez recevoir tous les peuples du monde entier. Et qui va nous mettre ensemble? C'est Tata Fumwambanza, le Christ Jésus. Que nous vila kanako. Mes chers amis, en tout cas, je vous remercie de votre disposition, de votre temps que vous preniez, afin de vous acquérir Papa Kuntima Diengenda, le siège de toutes les pensées, le second visage de Tata Kimbangu, premier. Le 22 mars, quand il décide, en accomplissement de la prophétie du 4 septembre 1910, Papa Simon Kimbangu, premier, est en conversation avec son ami d'enfance, Tata Kumpenda, Joseph. Il dit, Ndoyi, toi là, moi Kimbangu, je veux naître de nouveau en 1918. Et le 22 mars, à la place, s'il vous plaît, du 3 février 1989. Autrement dit, la place de la carte d'Afrique. C'est là-bas, ici, je vais vous montrer. C'est à cet endroit-là que s'accomplir cet acte magistral, cet acte extraordinaire
de la création de l'humain premier. Voilà. C'est là, Papa Kisolo, quel est le potier en train de façonner un kakamouki. Et donc, regardez plus loin, cet imposteur-là. Regardez l'imposteur. Il n'a même pas des pieds sur terre. Il erre jusqu'à ce qu'il réussisse son coup d'État. Et donc, cette pratique, jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État, jusqu'au meurtre, le premier meurtre que Caïn, il avait haï son frère. Et Abel ou Abel au soi, Abel tombé maladie, le mal a dit. Le premier meurtre fut exécuté sur terre. Et la postérité qui vient donner l'alliance, c'est à partir de Seth, leur troisième fille, leur troisième enfant. C'est en lui que naîtra cette descendance qui viendra jusqu'à Noé. Mais la miséricorde, il dira, de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Il a fallu l'événement du 24 décembre 1992, où le Christ Jésus, quand il revient de nouveau ici-bas sur terre, il accepte l'expiation du péché originel. Donc celui qui vient enlever tout cela. Moumenga mandi mantalo. Papa Dialunga na kiangani en Judée. Moumenga mandi mantalo. Lukulu lwankanda ndombe le 29 juillet 58. Papa Konti m'a dit ngenda. Et depuis là, nous avons rétabli cette liaison. Il est revenu le grand-père. Nkaka kimbangu kiangani. Tata mwanda vela oye. Tata mwanda vela oye. Tata mwanda vela oye oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola kaka ye kaka yandie yinkaka. C'est lui le grand-père. Il est revenu parce que Tata Diswemi, il avait le secret en 51. Comme pas Simon Kimbangu l'avait dit dans son enfance, Tata Diswemi, que non, moi Kimbangu je reviendrai de nouveau. Regarde, va vite là-bas. Il a quitté les environs de Nkamba pour venir accueillir le Kimbangu qui revenait. Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit de sa divinité. Le patron de la 4e et dernière génération, d'où il va exécuter tout ce qu'il avait. Parce que Ambandasan, en 2003, il dit, le retour de moi, Kimbangu Kiangani, eh ben, vous allez plus vous lamenter dans vos prières. Parce que je suis venu accomplir ce que j'avais décidé depuis le commencement. Et là, le cantique de Jécliquer. Bouyava, mon grand frère, Tatan Semo, Bérizon me suit. Ce cantique-là, papa, ça dit, ça dit, Bouyava, Ngenza, Nkandando, Mempe, Yavanga, o, Idia, Umel. Donc, c'est vous êtes ma nation de la promesse. Mon noyazola, vo, bankaka, bateka. C'est moi qui avais voulu au départ que les choses puissent rejouer. Mais cette assemblée, c'est les miens, cet ensemble, ce grand ensemble, je l'ai ramené au Bercail, dans le territoire de la promesse. Je vous ai donné à peine le 1/4, mais ils ont dit que Dieu n'existait pas. Mais ça ne va pas, non? Mais ça ne va pas chez vous? Le grand architecte de l'univers, papa qui se localise, le grand architecte de l'univers, vous êtes nos enfants, mais sans la fait que vous n'êtes pas. Ngendombe Tomasayavo, Kimwama Kamazulu Vamoko Makukenina, Kantinge Yebukondo Lombis, l'homme noir, l'endombe. Mes amis, le temps est imparti, je vous laisse en compagnie de cette divinité dans le Saint-Temple de Nkamba. Hier, 105e anniversaire de Tata Kisolokele, c'est un grand événement. Le chiffre 5 et 1, ça fait le 6. Or, le 6, c'est le revers du chiffre 9. Et oui, mes amis, quand vous tournez le Pakupiluka, qui est donc le 6, qui a Sambanou, et Sambanou, mes amis, c'est dommage que le temps nous ait compté. On est dans les médias, les temps est compté, mais sinon, c'est pourquoi je vous prierai, s'il vous plaît,
de venir vous acquérir de cette compétence que Tata Kimbangu a disposée, l'écriture, Mandombe. Venez apprendre, s'il vous plaît. Vous allez, je crois, comprendre certaines choses. Parce que au Mandombe, Nsambo Odia, quand vous prenez le mot Nsambo Odia, voilà, le Pakundungu et le Pelekete. Si vous venez vous acquérir de cette science, je crois que vous aurez quelques explications plus appropriées. Dans vos recherches, d'ailleurs, ça vous aidera pour vous connaître. Parce que le problème qu'on a, nous, c'est qu'on s'ignore. Et quand tu t'ignores, tu es vulnérable. Tu es à même d'entendre beaucoup de dire. Et les interdire, donc l'intersection de dire, interdire, c'est dire intersection de plusieurs informations en toi. Mais n'oublie pas, il n'y en a pas plusieurs, enfin, il n'y en a pas des milliers d'informations, il n'y en a que deux. L'information d'un Kamba, Tata Simon Kimbangu Kiangani, ou l'information de son ennemi. L'aîné qui a été mis, parce que c'est lui le prince, il s'est autoproclamé le prince de ce monde. Nkadiampemba, parce qu'il est malvenu. Il était malvenu sur terre. Ngimbi, Ngizulu Ambi. Le faible, on va l'appréhender, on le mettra en tête nuire. C'était le Médiaki de ce 18, chiffre 9, 1 plus 8, ça fait 9, s'il vous plaît. De ce deuxième mois de février. Mais c'est vrai que dans le cadre de Kimbangu Muna, on est dans le mois de Nkundi. En l'an 97. Le mois de Kundi. C'est-à-dire ce poteau sur lequel nous devons nous tenir. Ce poteau-là, c'est qui? C'est Tata Gisolo Kele. Ce Kundi-là, le poteau-là, c'est qui? Tata Delungana. Ce Kundi-là, le poteau-là, c'est qui? C'est Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. C'était donc le Médiaki de ce jour. J'ai qui? J'ai qui? Mais j'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. C'est la même qui dit, mes enfants, allez dans le monde entier. Suivez.
lokola Adam mama Eve bokwei na lisumu bozwi etumbu kambo ya mabe basalaki eke na mwana liboso Kain babate akangi motema ya koboma ndeko na ye de yango wana lisumu monene mais 7 ans bakotani nini elandaki kambo wana eza na Bible. Papa Mario, Papa Katembo, Papa Wumba, Molekana Liboso, mpona nini makanisi ya Tata Nzambe amonaki ete biso nyonso tobika mokili ekoki kobeba te malgré lisumu wana me aza na baoyo atindaka bayaka na elembo ya kosalela Tata Nzambe toyebiki biso nyonso toza bato masumu mpona nini toniati mabela nkamba pardon ya mokili oyo esumuka banda kala me ye atikaka biso te aza kotindela biso basali oyo baza na elembo oyo basalelaka Nzambe ezali devoir banda kuna na likolo Nzambe ase abongisa yango akoki kokota na makambo ya mabe te mpe atika nzela ya Nzambe akende na ye na nzela ya Satana lelo oyo soki tozolobela likambo wana Nzambe atikaka biso te yango wana bamuta boya awa Genèse 4 26 Genèse 4 26 Genèse 5 6 comme ça moko moko apesa biso likanisi bino bambuta ndenge nalobi Genèse 4 6 26 Genèse 5 et 6 pesa biso likanisi ya Nzambe na likambo oyo ya Seti mwana Adamu oyo babotaki yene alobi likambo na kati nini esalamaki oyo akoki kobanda amati atanga aloba ndenge ya yebeli pamba te makambo oyo soki balobi kimbangu azali Nzambe moto akende ozala Nzambe me totali balobi bien Nzambe ya Abraham Nzambe ya Isaac Nzambe ya Jacob me likambo ebandelaki na Seti soki bomoni yango bomata makambo ezali ebele torespecte kaka Nzambe alingi nini mpona biso bato soki mfumu alonga alobeki te balinga te tokolonga ntina ezali papa de alonga nalobi ete butu ata ewumeli ntongo ekotana makambo
mibale wana elakisi ke nzela toza kolanda eza ya sor. Balobi totonga Yerusalemi mboka ya elaka ntango ezali ntango na biso loposo mwindo. Oyo amoni liboso amata de liboso ezaka programme osala lecture komisa bote ya biso mate esi alekaki me likambo naye kobimisa 5 ans papa Kisolokeli 105 ans na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na lotomo ya tata mokonzi ya bule nzambe molimo mosanto papa Simoki Mbangu Kiangani tokotanga bapassage mibale oyo papa apesi biso. Passage ya liboso ezali na mokanda ya ebandeli to Genèse chapitre 4 tokotanga na verset 26. Simande tokotanga na chapitre ya mibale chapitre 5 tokotanga verset 6. Na oyo ya liboso Genèse chapitre 4 verset 26 etangeli ezali boye. Bongo Seth aboti mwana mobali apesi ye kombo Enoch. Banda tangu wana batu babandaki kosambela nzambe na kombo ya Yahweh. Tokei na deuxième chapitre 5 tokotanga na verset 6 elobi boye tangu Seth akokisaki mbula 105 abotaki Enoch. Soki tokokita muke sima ya kobota Enoch Seth awumelaki mbula 807 abotaki lisusu bana ya mibali na ya basi. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo mama na likambo esika oyo ndenge papa mokonzi ya bule auti koyebisa biso bakimbangise tozali très riche. Makambo mususu ezali na kati ya Bible baninga na mangomba mususu bakokoka ko expliquer yango te. Lokola esika oyo ndenge totangi toyebite na bisika mususu soki baninga bakoki kolobela yango ndenge nini. Awa likambo toza kolobela ndenge papa uti koloba ezali 105e anniversaire. Mingi bazali kokanisa na eglise kimbangise kaka bafete na bafete nzoka nde nyonso tozali kosala ezali na kati ya Biblia. Papa Simoki Mbangu tango azalaki kokende bambuta batuni otikeli biso nini alobi nyonso bokozala na yango posa bofuye na kati ya Bible bokozwa ba réponse nyonso kuna na kati yango. Mbotama ya papa Kisolokele Lukelo Nzambe tata na mbula ndenge oyo tozali kolobela na fete oyo touti kolekisa tozali na 105e anniversaire yango. Référence biblique ezali koloba tango Adam na Eve babotaki bana na bango mibale Kain na motema mabe azalaki na yango abomaki ndeko na ye Abel. Sima ezalaki mawa na mitema ya baboti mena kolela na bango nzambe ayokelaki bango baye kobota lisusu mwana mobali kombo na ye Seth. Seth tango akokisaki mbula 105 nzambe asepelisaki ye apesaki ye mwana mobali kombo na ye Enoch. Ezali mapamboli ndenge papa uti koloba mbula na mbula ezalaka na makambo na yango soki 100 ans ekoki ezalaka na makambo na yango. Awa tozali na 105e anniversaire ndenge toyoki na 26e verset ya chapitre 4 balobi
babandaki koyeba yawe nzambe po ete bakumisa ye a partir ya naissance ya Enoch na 105e année ya mbotama ya 7 tango aboti mwana wana nde bayebi relation ezongi na bango na tata nzambe bayebi ye soki ababengi na kombo ya yawe bayebi ye nde suite kuna na se toyaki koyoka ndenge bana Israel bakomaki kosambela na tango ya Abraham baza kopondela na nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac na nzambe ya Jacob mena ebandeli yango oyo nde toyoki puisque genèse ya kobotama ya mutu na mokili nde yango esika totangi 105e anniversaire ya papa Kisolokele ezali ya pamba te me ezali nde na bamakambo na kati tozala molende na mabondeli na oyo muke tolobi bandeko na ngai mpe bakomplete oyo papa Molimo Mosantu apesi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Banda 2016 papa aza kotelema mingi kote ya biso bokoko osoki mutu ayibi bokoko na yete abungaka kaka bana Israel bayuda bazalaki makasi koyekola bokoko na bango oyo bateyaki bango likambo ya tata nzambe ya po ete bango batie bango na nzela ya solo po ete babunga te yango wana biso pe lokola ndenge papa zolo bango ezali orientation mobimba loba ya sika loba nanu ya kala donc il faut toyeba makambo ebandaki wapi esika nini biso tozali mokasi mbila koi na tongo apesi mayele na baoyo bakoya na après midi nde yango bozomona papa azoko insiste na pédagogie moderne ya comparaison totala ndenge makambo ebandaki na kala ndenge makambo ezali lelo lelo papa azongisi biso na ebandeli esika ye tata nzambe abandaki mokili akeli bato na ye ndenge nini bato babandaki kotambola na ebandeli nzambe asepelaki ke ifolo basala mutu na lolenge na bango moko basali Adam na Eve balobi banda lelo bapamboli ye okozala fécond nde ntango basali lisumu babimi na paradis kasi ntango babimi na paradis baboti mwana liboso Kayin baye kobota mwana mibale Abel na kati ya bango mibale etamboli na bango ezalaki ndenge moko te Kayin ndenge papa uti koloba lelo ye nde mutu azwaki kilo ya lisumu oyo batata na ye na mama na ye bamemaki ye nde mutu abimisi liwa na miso ya bato nyonso ntango nzambe alobi ke bokokufa me mutu oyo abimisaki liwa ezali Kayin yango bomonaki ke ntango tosengi bolimbisi ya Adam e Eve biso batata tosengelaki Adam bolimbisi bamama basengelaki mama Eve bolimbisi biso bajeune tosengelaki Kayin bolimbisi po ye azali jeune ye nde mutu akotisaki liwa totalement physiquement na kati ya mokili etangu ye Kayin abomi Abel ezali mission ya Satan oyo ete bazoyebisa biso na bokoko na biso ke soki Satan babenganaki na likolo baseke aboyaki kotosa tata Molimo Mosantu donc bitumba toza nango na kati ya mokili oyo ezali bitumba entre tata nzambe na Molimo Mosantu lelo biso toza na génération ya tata Molimo Mosantu Satana azobundisa nani tata Molimo Mosantu yango nde toza na bitumba makasi
na kati ya Abel Molimo Santu azalaki na kati po ete akanisaki deja ke oyo akela biso apesi biso bomengo oyo ifo tozongiselaka ye matondi. Satan akoki kofukamela Molimo Santu te, Satan pe akoki kopesa merci na Molimo Santu te tango Abel azwi likanisi wana. Donc Satan monaki ke Molimo Santu aza na kati ya moto oyo. Po mutu nyonso asalaka likambo kitoko ezali Molimo Santu mutu atindaka ye kosala likambo kitoko. Satan lokola monaki ke mokili eza ya ye oyo apandi deja makambo Molimo Santu kozongisela Molimo Santu matondi ifo toboma ye. Yango monaki esprit ya Satan ekotaki na Kaye abomi ndeko na ye. Tango Abel akufi nde esprit ya Molimo Santu, esprit ya Tata Nzambe ebungi. Satan a rayé en maître à partir de Caïn. Yango nde Nzambe asepelaki te ke likambo na ye ebunga. Yango nde aye kopesa chance na Adam et Eve baya kobota Seth. Seth tango abotami yende mutu akobimisa lisusu likambo ya Tata Nzambe na mokili po ete Nzambe akumisama lisusu. Etango Seth akomi na 105 ans nde aye kobota Enoch. A partir d'Enoch réellement kombo ya Tata Nzambe ekiti lisusu basambela yango. Lelo biso papa ramene biso na chiffre ya 105. Tango Seth akofisi 105 ans nde aboti Enoch. Enoch ye mutu akotisi lisusu likambo ya Tata Nzambe na kati ya mokili. Biso petango ekoki après 105 ans ya papa Kisolokele bomoni bitumba ebandaki kala ya Tata Simon Kimbangu, Tata Molimo Santu na génération na ye. Likambo Tata Simon Kimbangu eyokana te na kati ya mokili. Mais lelo oyo ezali ouverture. Nzambe Molimo Santu afongoli sikoyo nzela na ye po ete likambo na ye ebima na kati ya mokili. Tokembisa ye, totombola ye, ayebana na mokili po ete tozwa mapamboli. Mutu mwendo batia biso na se ya beton. Kasi Tata Molimo Santu aye kobimisa biso. Nde yango wana ezali esengo monene, ezali bokoko na biso baza korapele biso. Toyeba ba tradition na biso, toyeba ba coutume na biso, ezali ya sika. Biso siko ezali changement d'orientation. Na 105 papa Kisolokele Nzambe Tata ezali orientation sikoyo tosala musala Tata Nzambe tozonga lisusu mate tobanga lisusu te po ete Satan akangama babenga na ye likambo Nzambe vanda solo na kati ya mokili. Na banzike ndambo ya commentaire na kwa kopesa nde yango wana tosengi na papa Umba muta continuer kosukisa na kombo Tata mwa Tata Molimo Santu. Na kombo ya Tata ya mwana pe Tata Molimo Santu tolandi ndenge bandeko bauti koloba na mikanda oyo papa pesi biso. Totangaki na Genèse chapitre 4 verset 26 pe totangi na Genèse chapitre 5 verset 6. Na chapitre 4 verset 26 toyebete Adam na mama Eva babotaka bana mibale Kaye na Abel. Mais Kaye abumaki ndeko na ye epesaki Nzambe pasi mingi pamba te Abel wana ndenge totangaka na chapitre 4 wana azalaki vraiment bobangi ya Nzambe mingi pe ayebaki Nzambe. Mena tango kulutu na ye abumi ye Tata Nzambe pesaki pasi mingi nde na place ya Abel etikalaki vide. Kinu Tata Nzambe alukaki moye po ete
afuta mwana mususu na place ya Abel nde mwana wana ye wono totangi kumbu na ye Seti. Alo Seti abota kape mwana na ye tangu akokisa 5 ans abota ka mwana mobali kumbu na ye Enosi. Alo Enosi wana azalaki na mbubangi ya Nzambe mingi. Tata Nzambe azungisaki relation na kati na Anosi. Pe Anosi wana amonaka liwate atambolaki na ndenge esengeli liboso Tata Nzambe, amonaki liwate Tata Nzambe atombolaki ye na likolo. Mena na place wana nini tolingi toloba ndenge bandeko bauti koloba. Tata Nzambe asalaka makambo na ye kobanda na 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, pe lelo tozali na 105 ans. Nzambe asalaka makambo na ye. Alors na place wana ndenge towuti koloba tokumi na page mosusu. Papa zali kolobela biso kobanda tobandaki ba centenaire. Na 1914 papa Nkulutu abotamaka, 1916 papa Fumambanza, 1918 papa Fumolongo toyebi bilembo nini esalamaka kobanda 1914. 1916 na kobota papa Fumambanza toyebi bilembo nini monene esalamaka nzoku ekufaka. Kobota ma papa Diangenda Pontima toyebi ete guerre oye bandaki na 14-18 nde esilaki na tangu wana. Le 22 mars guerre esili. Alors nde tokumi na bacentenaire. 2014 totiaki libanga, papa tiaki libanga na kati ya mise, misala mise bandi. 2016 papa ndenge azali koloba tozali kolanda. 2018 ndenge tobandaki avant tosilisa yango papa sa kolobete tobondela makasi po ete tokota na 2009 na kimia. Tokoti na kimia sikoyo papa azali koloba nzembo nete kimia oyo tokoti na 2019 kino 2021 na 100 ans ya centenaire ya Lingomba. Donc batata na ba mama to salerere te tokumi na page mosusu ndenge papa azali koloba. Nde mwa moketo bakisi na makambo yo papa yebisi biso na kumbwa tata mona pe tata Molimo Santo. Merci na batata na biso kamoyo balakisi biso oyo eza na kati na mokanda ya Tata Nzambe. Moto asalaka mosala ya pamba te, surtout oyo etali ya Tata Nzambe. Tata Nzambe atikaka bana na ye te. Bapapa pasteur makambo babimisi eza monene. Potango wana ndenge papa Fubalonga alobaki ete atano oyo bazalaki bato mwina ebongo bana bazalaki nani, ebongo Seti azalaki nani, Amos azalaki nani oyo abotamaki na 5 ans. Elelo yo tokei Noe ayoko bonana, ayoko bota bana misatu ikesani eyeko monana. Kasi Nzambe alobi ete oyo abandaki mosala na ye moto akosilisa yango. Me lelo na moto moyindo kososola ezali te, koyeba ezali te, tozo kofingana na biso toza kotosa Nzambe oyo bapesi biso pokolo Yesu alobaki yango bien. Ngai na kokende benga na kei nsima na nga mosusu akoya. Me balobi moto moyindo akoki kozala Nzambe te. Oyo ebandeli tobandaki ndenge nini. Ye mpe alobi ye moto abandaki ye moto ya kosukisa. Poza kolukela ye na loposo nini omituna
kozanga te tolembisa nzoto te makambo ya sika eza koya liboso ekozala ya banani oyo bazali kotosa oyo bazali kosalela nzambe na sor mapamboli kozanga te tolemba te batikeli biso yerusalemi totonga tomipesa na misala bapesi biso ndenge kaka tata paster nateyaki biso oyo elandi mpona kolakisa ke toza kosala mosala ya pamba te eza ya yo tobandaki malamu tosilisa pamba te toyemisaka nzembo na jezekia ndakoloba ete buya nsalanza kanda ndombe mpe ya lilikamu buya vangenza boyembela biso nzembo wana toyokango malamu biso nde tobandaki biso mpe tokosilisa soki tosilisi te tozwi nini likambo nyonso ezali na yo moto mwindu komisa yango te na suka kuna nde tokozela mapamboli ya libela batioli oyo bafingaka oyo baza na lolendo nzambe alobi ete bakoki kokɔta na likolo te jamais oyo atosaka ye wana bengami nde mwana nzambe jezekia
ebandaki na ntango wana mwana Seti abotami kombo mpe bapesi ye yawe biso mpe tata Simoki Mbangu azali nzambe abandaki aye kosilisa likambo na ye mokolo Yesu alobi ete mosusu azali koya nsima na ngai mokili akoyeba ye te elelo oyo likambo ekomieli biso oyo ezali ntango na biso ndenge papa Mfumalo papa de angenda aza koloba ete makambo sika oyo ekomi na marché ya makolo na bino nani yo loposo mwindu sosola oyeba yo kozela nana botami te tata Molimo Santo te yo kokufa na yo kotikala komona ye te me nzoka yesi ya botama tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Voilà mes amis, donc c'était l'oracle de sa divinité hier dans le Kamba. J'espère que vous avez pu suivre parce que Tata Kimbang, quand il parle, il a parlé, c'est l'oracle, c'est sa divinité, c'était son dire pour l'humanité entière. À très bientôt mes amis, au revoir.